Fali Poupa memi ba musicien, amemi ba tebele. Lelo bino wandaki ko sekande ko Ken Piana. Ken Piana déjà na si ba longwa na 21h na Air France. Et ça n'a pas par rapport à mon Kenekanda qui est bizarre n'est pas zonga bizarre qui est poussière n'est pas zonga poussière. Pour sonner dans la poussière aussi il y a Ken Piana. Ah, casse. Oh c'est et là mon ça qui est poto au senti que baby on m'a biso mon dosso qui est poto moi na il y a pas que poto pour les Ken Piana pas qui m'a été Ken Piana qui déjà mon am qui m'a ya mais ko ya ne moi soit les piquer za la kaka. Esengo ezalaka nangambo na biso koyeba ete bozali baike liboso ya baitandeke na bino mpona kolanda biso na baentretien oyo tosalaka wa bino ndeko John Fwambaka chaque autre madi mesana ici bomesana biso na Chevi Télévision chaîne kitoko oyo monene elandamaka na initiative ya boss na biso na bakaleki ya bavoisin na bavoisine chez la Vita depuis France na bandeko tout bosepelaka na John Fwambaka Chako, Tokei, Kopé Sambote, na François Fwamba, Guillaume Fwamba Zouré, ainsi que elle chante au maman na Christian, sans oublier Adjani, l'autre depuis Lyon, ainsi que mon vieux propre JP Panda na Suisse. Tout vous avez belé pour remettre tout dans la question au John Fwamba. Elle est sous la ligne qui est dans ma solo qui toko, autre somme qui n'est en canne. Si son abino, ici nous sommes et banda ekolobama ekobeta masete batindeko be ba otuna ekozala te kozala te ezali nini masolo ya Fali Poupa et akobeta bongo na Bercy ya Paris mokolo le 28 février oyo déjà mabomisi ezali kuna bandeko ici bakendaki tomoni ba musicien bakei et tomoni pe ba journaliste ba chroniqueur pe ba kokende et lelo ne tokoloba no Ken Piana akokoya déjà na ma belé il y a Charles de Gaulle kuna na France et bongo bande comme subatikali mais retourna tuna penza mais tu les belé tozana moko o akolobela biso ko chama toloko yepe azali moko ya ba chroniqueur a panza penza teke aniataka masolongo kitoko tozali bongo na muna a charge ya Karine Mokonzi et muna azali awa tokosomiki na makanisi na penza ezali plaisir et c'est moko na biso ko yambaye azali mobenga na biso amesana ko yamba kasi lelo pe biso to yambaye mbote na ndeko muna mbote na batebele bazolanda biso na bandaka na nzambe ate biso grâce maintenant le komona na pour souffle de vieux apesi biso to la moina tongo biso ba moni yango te na ba fanatique na biso na ba yana biso na ba leki na so ndeko na biso donc na pe ba mbote bazolanda biso na ba surtout bana membre wa soutenir Karine Mokonzi merci na obo sala wa pona biso merci les sous na oyo bazo soutenir biso mana na 100% bali na biso donc ngai aloba bato bali na nga pena linga ba on pe mtulo ya mbinga lelo merci na yo merci beaucoup ndeko na muna tozana esengo kasi tokota na kati ya masolo na biso est-ce que le 28 ba combattant ba telemi le 28 concert ya Fali Poupa eza effectif ou bien ekosala maki te concert ya Fali pe beta maso concert ya Fali beta mingana o bandeko lelo eko ide biso lelo pa musique na biso lelo batando kasa batolo ba ezozonga sima musique na biso ezonga sima te ezozonga sima parce que batoko ba production o ba musicien bando beta ndete ndo ba jibe pe na we ranson je bo ranson ni teni jibe pe na po ndo sala musique na biso na ngwasuma et au moins na niveau ranson sera voyager ko follow mi da voyager ranson na fata ba koya awa ba musicien ba mituka ba musicien frontman ndo sala misel kwa suma mutuka misel kwa sala boy tant biloko ane zanga ki lelo ya momote ba musique na pesa ki ekitaki ngana on se pela ndiko Fali Poupa beta atu ay mona bandal no ngapi mona bandal nga za bestanda bandal na kota na bandal na veni pas to Fali Poupa na veni nini Luchanga na veni Lubuzi on comprend donc eza biloko moko boye o lelo soki Fali Poupa beti nga esala nga bien po Fali Poupa lelo akomi ko sala makambo ya pena biso papa wemba personnel kwa ndo sala na ba moloka ekolongola bana bandali moko pele bazo mosi ba bilonga poto o santi ba pena so agazu ba zongo lelo poto ba mani o da musicien mwana bandali so akesu poto donc esalinga bien lelo pe héritier watana ba ko kendo beta mo pa mba journaliste lelo pe faire gola mona ko beta mba journaliste ba te pele so bazo kende mo ba journaliste te bando kende longola so nyonga mise comme lelo comment ki journaliste so ake poto ba mo grave
Baba mon on veut le photo long le qu'on a pour ministère kala non on va seulement une délégation 60 personnes j'ai bien 40 personnes oh le bon ce zongi ngana yo au mona photo et comme la seule au monde pas non et c'est comme la seule au monde papier moi ça sous l'XT c'est sous ma bonne photo ça mon l'XT ba ça photo ça par rapport il y a différence c'est ça qui ko damé bien moi ba traitement bien moi ça ya bana moi ni na on est ça moi bien mais ils sont na bata photo vivre à temps moi comme kilama ils otambola nzambo apesa so grâce ba moko na lo moi super ngungi na ba tondise biso ba ngungi ba malaria ba ni bilongo na photo ezati on va dire ça me tient mes affaires. Voilà, merci beaucoup Ndeko Muna kasi kolanda ndenge uti koloma effectivement Ndeko fali pour pas beta mais tomoni na mazo bana Ndeko fala obeta te fala beta te poani fala za mi combattant sur telemi fala za congolais congolais combattant na pas za congolais bamsu bande ko ba o yuma production les Albert yuma ndazo beta ye yango ba obo ya babi yango baza miyibi ba yiba kimbongo ona Ndeko Kabila moi akende ezati voilà kasi tomoni ndenge mambozo kende fali pour pas ba musicien amemi ba tebele lelo bino wandaki ko sekande ko Ken Piana déjà na si ba longwa na 21h na Air France ko chama koné na Charles de Gaulle lobby na 5h azana na Paris l'impression na yo Ndeko Ken bino bo sekara lelo yo tikali ya Ken Piana te po Ken Piana da fanatique na ya Karel Mokonzi autorité morale internet sur moto ça internet Ken Piana lianda kunelia ba journaliste ne ba lia o mona na ko seka été ada journaliste accueilli bravo biso pe totika na simanzamba ko sa grâce to Ken ngali pambola mu jamais et ça ngali kunya par rapport à mu to Ken kanda ke bizana pas ozonga bizana ke poussière ne pas ozonga poussière pour sonner za poussière aussi ya Ken Piana casse. Oh c'est et là mon ça qui poto au senti que baby mi on m'a biso mon no so que poto mon na il pas que poto pour na Ken Piana qui manete Ken Piana qui déjà mon am qui mata oya mais ko ya ne moi so ali peke za la kaka on comprend qu'on dit que poto sko poto ya ke poto aluka tambola mais ce que faut que tam moi tambola za te po mundela okangena oyebi mundela fois kanga de pied bamba pekana ye bando tela fo citron ba ko tsa pa tsa na kata batu gaza problème moi bele c'est ça antécédent Ken Piana na problème azana ngo on va Karim Mokonza genda poto mundela moni mundela lokamwa